ba leader politique congolais bango wana bakomi kokenda kosala lobbying na bango na États-Unis pour coûter un secrétaire d'État américain $17 500. Le Moïse Katumbi a défié fief ya excellence Adolphe Mozitu na Kikwiti. Et puis les hommes tout na bino ba jeune oyeboy. Moïse Katumbi c'est un étranger biso tout oyebi. Ndenge Moïse Katumbi azalaki à l'époque gouverneur a kozwa ba minerai a kotinda ngo na Katanga et bi Mazambi, Zambie ke na Lubumbashi et ke e otambo na Afrique du Sud. Il est là oyeboy. Bozo yamba mutu kwa Moïse Katumbi. Obolandi Daniel Saf. Alors il est pas commis capable de candidature. Il y a présidence de la République. Donc beaucoup na komi komona batu bakomi komema mboka lokola li oto no komona masano. Baliembongo bakena kingakati lelo oyeboy tala badania safu ba ko distraire ba jeune congolais. Moto lobi le 17 oyeboy. Bande ko boza na France. Bo surveiller caméra. Caméra c'est un espion batindi ko yakenda ki maladie te. Caméra kenda ki mission oyeboy président Burundi na likopa na bango basala Burundi na Uganda na Rwanda pona ko comploter contre RDC. Félix kombo na oyebango après 2023, 2022 oyeboy. Histoire famille Tshisekedi ko limwa na mato ya bato. Merci Mbote Balandinho sur Océan du Congo lelo tozana esonga okuta suni mission na bino bosepela kanango to solo la pona mboka Congo lelo ndenge tozoloba awa bo Félix atikali na 601 jours to kolemba otanga ba journée Félix c'était parce que to sentir distraction continue na Congo ba politicien congolais ba ko memba tuna loyenge kuna pepe plaza na loyenge tandis que na est batu bazo kufa tozoye baté biskani ni batu oyebwe baza ko memela peuple congolais. Lelo tozalaki na quartier 3 na Masina na longwa ki wana tokendaki na mikondo bisika oboy toza ko sensibiliser peuple pour la journée à les 17 pour la journée à les 18 bande ko pour la première fois bolanda rémission oboy ça moko ya ba résistant Bruno Mimbenga o toza ko bunde tumba pour na mboka zo bunda bitumba oboy poto bimisa mboka na biso na kati ya maboko ya banguna na biso. Lelo message ezalika moko tomoni ke ba leader politique bakomi komema peuple na buzo bato buzo ba leader politique ezanini bango nyonso basali likopa bake na dialogue mutu amutu azo peso ye ba connotation ne balingi glissement dialogue consensus koso mais biso peuple tozalaki wana bande ko kabuya biska oyo toza ko sensibiliser toujours ce que zalaki mungo na biso matali kolote lelo oyo bobolandi ministre ya Union européenne comme on a yeso ki la chanter soki na akoloba nini keno ezate ke lokola délégation ba président oyo ba africain baso kene na Bruxelles le 17 na le 18 eza pona makambo ya kotala la frontière RDCT eza juste baso kende pona kosola makambo susu mais biso to lobi boy makambo nini oyo bato baso kende et puis pourquoi Emmanuel Macron a anticipé ko ya Paul Kagame na première place. Nena zo bisabino awa boy. Emmanuel Macron a quitté la France le 10 février oyo boy. Kamere ayebi ke Emmanuel oyo bo mutuna ye Kagame azoya na France. Alobité le ko la kendaki na France, il faut prolonger le sous 1 mois. Ya ba soin na ye pour que no ba zo temps ya ko ba ko planifier makambo ndenge nini et ko le ko ba bien cahier les stratèges. Ay bandenge nini ya kolamba discours pour que non makambo o baso kende awa boy e bana koleka na lolenge ya malamu ya mato so bengi sabino ba diaspora bisika bovandi bovana kana Autriche bovani na Suède bovani na Ukraine boya déjà le 10 bon luka résidence au caméra vandi parce que makambo o nyo ce sont les cas awa boy et sont les cas au travers caméra les Burundais les traite. Lelo oh bomoni ba leader politique nyonso congolais bakomi ko sa ba lobbying na bango aux États-Unis ba américain ba lobby pona ko kuta na ba secrétaire na bango o ba to ba nomaka ba président na Afrique ole ba biso peuple to bimisa mutu onde to vota ki na 2018 Martin Fayulu Moïse Katumbi wana créé bandi déjà ko kabola mbongo pona ko kuta na secrétaire d'état américain $17 500 américains. Est-ce que batou vraiment bazana mitou vraiment ça la normal? Donc pendant que on a un secrétaire d'État américain
il faut repayer ça 17 500 $. Bayebi que pouvoir na bango bakena kozwa libanda o biso to salaka et ça juste formalité. Mais Félix n'est pas continué na molongo wana. Félix alobi ya kopesa au-delà de 17 500 $ pour akuta na secrétaire d'état américain. Yo mwana Congo tango yo kabilo kwa nengo oyo. Ozangi kuro ozangi na mai. Il fait pesa biso kanda. Parce que bomoni makambo ka Moïse Katumbi akosala wana, et ça juste ayebi que non, aza protégé par l'américain. Lelo oyo boy. Félix akosala mutu makasi. Mutu mangonge futa la te. Bokomi koyoka, Union européenne komi ko changer maluba. Pourquoi? Parce que en sentir pression médiatique, o biso to ko tombola mongo butu moyi. To ko belela, to ko sensibiliser. Yango nazo senga bandeko nyonso bozana mikili ya France. Le 17 totika na dans quelques jours à Aboué. L'autre le 5. Botine de la biso ne fils kata drapeau ya France. Na drapeau ya Belgique. Na sengi kaka biloko wana. Mi balé ata mitano. Comme ça, mon biso to kita l'ambassade de France na Kinshasa awa boy. O ba sali ndeko na biso ya Mali. Comme ça biso pe to koyeba ndenge to ko s'apprendre na batu oyo boy. Na sengi na mutu nyonso za mutema mawa. Oyo kimbela oyo boy. Otinde la biso drapeau ya France. Parce que Kadhafi paye à 5 ans d'apport à France. À l'époque, il était colonel. Dans Bisabino awa boye. Peuple congolais bima na distraction. Jamal Kabound a comprendre manger. Jamal Kabound a ben ici ba chef coutumier tout. Na oya résidence. To éviter ce qui a ke koluka nini parce que na Bisabino na ndako Jamal Kabound. Ba kuta ba livre la sorcellerie. Jamal Kabound a comprendre quoi ba boto lié que quoi pa peut-être Sekedi. Oya zaki ko inspiré à rassembler ba chef coutumier nyonso. Bitumbe combien spiritualité entre nature ba ko luka na spiritualité. Yango nazo bengi somo na Congo. Ba kende okota bondoki na bango. Ba sala boy. Lokolo ba kende likita na Genève. Oh caméra loba makambo oh na moni oyo boy. C'est plus que la sorcellerie parce que Félix Andimaki na bisa bino abo Félix yakena osimba mokila azabolo. Pona ko céder mboka pour sa honneur. Yango na ba komona Félix ba humiliation nyonso eza ko ya likolo na ye isa fu de nous. Lokola lelo biso ba Bruno Mimbenga toko bunda toko sensibiliser peuple. Totalement. Batu oyo biso na bango, il faut année oyo boy. Lokola bango ba luki bras de fer, ba lobi ba défier peuple. Lokola kabila soki mutu oyo ba saki na volonté ya peuple te ay ko imposer biso ye. Il faut aussi la na batu oyo na 2023. Trop c'est trop lingali sur loko oyo te. Parce que batu oh boy, le Bolandi Daniel Saf, alobi yé pas commis capable de candidature. Il y a présidence de la République. Donc beaucoup na commis comment na batu commis comme mboka lokola liyo to loko monga masano. Baliem bongo bakena kingakati lelo oyo boy, tala ba Daniel Saf ba ko distraire ba jeune congolais. Ya on a zo beng somo na Congo. Lelo tozaki na quartier 3. Tokitaki na Mikondo. Tokitaki beti côté ba Mekao. Bas ndeko ya kaluka babengaki ngai balobi ndeko Bruno il faut pe koya koto oyo. Mais nazo rassurer bino avant le 17 na okita bakoto na nyoso lukunga funa nazoya. Parce que on dit matin que batu oyo boy basale lo komoko te na mboka. Jide kata na ko bambeba awa boy o bala serenga ba image. Botala bandeko na biso bakufi na Ituri. Bazo mema bango lokola bambwa. Honneur et salemité des nationales et ça limité pour la nini tous un gouvernement rwandais. Pourquoi? Parce que n'habité Congolais si les valeurs même au ya mboka. Mais je me pose cette question na mboka bato misusu ba respecter biso ndeni tant tout le monde ba bibembe ya boye bande kuna biso ba kubwaka ngo. Ba so atasser bande kuna biso lokola sardine na kati ya linzanza. Et ça passe na mawa. C'est révoltant. Lokola tant to ko sensibiliser peuple. Ndeko moko bona ba ete sope nani akotuna nga c'est toi monsieur Bruno na ebise na loma nyo sabi oui c'est moi monsieur Bruno atali nga natali na tuni alors c'est toi c'est qui abendi bilile ba mbuluzi na comprenaki déjà que non mutu oyebwe aza mutu mabe ba intimidation papa mbana to ça ngo besoin te parce que Lumumba tango bakangaki ye ndemo kande bokomi ko luka bolongo la biso na meto longwa te to kufa teta ke na to libérer mo na biso te bakangi Lumumba singa balobi koma mukanda ya suka liloba no ya suka na kati ya lettre wana bandeko bayebi
Lumumba tika jamais kokoma immeuble na ngeza kana songololo natika ngo pona kulutu na ngaki Lumumba o mosusu natika pona mama na biso mosusu ande ko ya kulutu na biso ki Lumumba na message ya Lumumba komaki na bundeli mboka oyo boye je me rends compte que non avant ou après ma sortie ou bien soki na kobika te na yoka sango ke non mboka oyo boye ekomi esika o batu nyonso ba convier mais lelo oyo boye lettre o Lumumba tika batindika wana makolo pa banani et pas Bachilombo yango tolobi Félix o mata o kita o kende ta wapi nde komi ko lukaka ba président turc o ka ko négociaka ozwi ba misolo nyonso ya mboka richesse tout ya mboka o ko pesa wana maboko ya paya yeba ngo 2023 michope ko bibali banda alors bandeko nde bozo mona wana kozonga na biso Maman Océan ndenge to koloba azalaki menacé par bato ya SNEL parce que soki ndeko ya Chilombo azwi quartier mobimba asombi kura susi nezali nini bayaka kobuka bisika Maman Océan avandaka botala dimension ya bato oyo boye bato ya mitema mabe basili nanu te ata bosali bongo yango nde te kopekisa biso po tokanga monoko mpona koloba nde tozoloba awa boye Maman Océan aza na exil lobby te no faut que nous va soki fo wapi donc nous sommes maltraités na kati ya mboka na biso pourquoi parce que tolo ba vérité to ko tele miso mona Kongo botala ba Félix bandeko na ye to ebité o jar nini ya batu nde okabuya JDK soto sama di ba moko botia vidéo o et puis to zonga to sula makambo ko le Kongo Kongo. Gros incident qui vient de se commettre ici à Zongo, à la poste de Zongo 1. Il y a un grand transformateur qui vient de se brûler. Il y a un incendie. Attention, Zali. Attention. Chinois. makambo ya SNEL botala image oyo boye na barrage ya Zongo SNEL eza parmi ba société oyo boye eza na mbongo ebele mais mbongo wana muto oyo géré ngo ndeko ya Gisèle famille présidentielle mais botala ba transformateur oyo boye to futa facture to futa mbongo nyonso mais ba traiter ça les maraté Félix Mbongo azozwa ndenge kaka Kabila banaki kosala azwi ba entreprise nyonso ya l'État na SNEL kuna ezalaka ba journalier ba engagé bazalaka te yango yo mona Congo tala ba biloko aboye bandeko na biso baso risquer liwa à traiter ça le maraté parce que nous avons des dirigeants des cons
Congolais, quand il y a des dirigeants tous en bango. Société monnaie le quoi la Sinel, bota la papa na biso nde baza, vi moko kuta kufi wana kwa ya kufaki. Basuki wana te, ba eti bisika maman aussi ya foutre la ndako. Pourquoi? Parce que ça na famille, il y a de quoi chilombo. Ils a passé na mawa. Il y a moto zo bengisa au Congolais bisika nyonso zali. Jean-Marc Kabundu wana sangisi ba chef coutumier. Mais nazo metu na ba chef coutumier mboka na biso. Tango biso to ko bengisa bino awa, bo accompagner biso ba jeune biso ba Bruno Mimbenga. Na bitumba ya mboka, bitumba ya mabele. Bota la Jean-Marc Kabundu mbongo ayibi, likolo $100 ko corrompre ba chef coutumier. Ah. Est-ce que ba chef coutumier vraiment baza na mboka oh, ba ko mona ndeti na bino mo ba chef coutumier boko nyokwama. Est-ce que vraiment boza mayele ba papa na ngai ya milimu? Biso ba jeune to bito bimisa mboka na maboko ya ba impérialiste ba français. To bimisa mboka na maboko ya ba Ugandais, metela bino ba chef coutumier bisika bo okende. Bo pesi biso ba jeune, bo pesi biso ba na mboka mo Congo. Tandis que to yebi Kabunda zo travailler na Paul Kagame pour na ko exterminer race bantu. Po ba tuchi na ba Hutu ba ko s'installer, ndenge ba s'installer na Kasai, ndenge ba zuki Kinshasa, do baza partout dans le monde. Nazo bisa bino awa boy peuple congolais. Mikolo oyo boy. Tout ça l'attention parce que ba ennemi baza na kati ya capitale armée lourdement même armée. Alors tout ça l'attention makambo to koloba awa boy ba Rwandais ba ko sepea na ngote. Nde ba tout nanga c'est toi monsieur Bruno. Oui, c'est moi monsieur Bruno. Ok, nanga nulle part. Il faut tous la libération en mboka na biso. Comment est-il possible batu ya boye bazanga mawa? Na laksa bino ba image anda kwa Jean-Marc Kabundu. Comment est-ce que mutu moko ko za na richesse ya botandis que batu bakufi belé bado kuna biso bakufi na matadiki bala. Félix a ko sacrifier peuple congolais kwa nguba. N'est-ce pas ça 3 ans Jean-Marc Kabundu dans une bonne wanapi. Jean-Marc Kabundu a ko saka ba lobbying a bona ba ambassadeur américain na ba ambassadeur Vesa Karega ba ayamba ki na butu ya lelo to za samedi ba ayamba ki Jean-Marc Kabundu et pas Vesa Karega mercredi na butu vers ba 0 heure. Vous croyez réellement que Jean-Marc Kabundu na Félix Bakabwani? Non. Et puis bina bato ba ko lia mbango bato IDPS boya ko lobaka ba discours boye nini boye. To s'apprendre na bino. To si sala makambo to za na ngona ba Rwandais et puis bino bato boya kimbongo pona ko trahir bitumba oyo boye. To s'apprendre na bino. Comment est-ce qu'on peut accepter ça? Bato o ba ko maglissement et puis to vendre ton di maglissement na oyo botomoni na régime ya Félix. Félix est comme on a bango après 2023, 2022 oh boy. Histoire famille Tshisekedi ko limwa na mato ya bato. Ndena ko bisabino. Ba on a ba mo ba komi ko bunda. Ba bunda, bo sa ba bêtise na bino mais biso na peuple ko to lobité. Yango to lobi le 17 oh boy. Bande ko boza na France. Bo surveiller caméra. Caméra c'est un espion batindi ko kenda ki maladie té. Caméra kenda ki mission oh boy président burundais. Na likopa na bango basala Burundi na Uganda na Rwanda pona ko comploter contre RDC. Ce qui toganga ki est-ce que bato ba ngaba sa recul mais bazolobi eza langage politique. Eza langage moko diplomatique. Il faut to komisa bato oyo boy. Tina suka to eba makanisi na bango ezani. Et puis Félix Rubima na didusu. Yo kanisi que no Félix oyo ba osala bino makama malunga. Félix César au propre lui soumet la tie yango tolobi 2023 2022 oyo boy ekufa mutu etikala mutu yango tozo bengisa bande kunyonso boya to sangisa maboko ba leader politique congolais bango wana bakomi kokenda usaba lobbying na bango na États-Unis pour kuta na secrétaire d'état américain $17,500. Lelo Moïse Katumbi ko défier fief ya excellence Adolphe Mozitu na Kikwiti. Et puis les hommes tout na bino ba jeune oyo boy. Moïse Katumbi c'est un étranger biso tout oyebi. Ndenge Moïse Katumbi azalaki à l'époque gouverneur a ko zwa ba minerais a ko tinda ngo na Katanga et bi Mazambi, Zambie ke na Lubumbashi et ke e otambo na Afrique du Sud. Il est là oyo boy. Bozo yamba mutu kwa Moïse Katumbi. Et puis quand on la biso mokonzi ba plein, mokonzi ba wenge. Politique ya Congo comme le ko la wenge. Koto Jibe Penasali plein, koto boy Adolphe Deminguez, koto boy Werason. C'est ça. Ba jeune ba bimana distraction oyo boye. Nicolas 5000 francs ba ko distraire bino. Kuna ba Rwandais ba zo accélérer machine na bango ya kozwaka mboka, ya kozwaka bisika na biso. Botala nde bande ko na biso ba kufi condition ba kundi bango. Na Kinshasa awa boye, Jatilingo bila ko seka batu. Alors bito kunda bango na honneur.
Batu wana nini eko l'extérieur batu nyonso ba accident semaki na matadi kibala. Bazalaki ya okufu. Soto zaki na mboka oyo mitu ya ba diriger za malamu. Ba ko sala pona volonté ya peuple. Bande komisio bazalaki vivant wana. Mais lokola to na régime Félix alobi azo sa sacrifice na ye pona a se maintenir na pouvoir. Ndo moni bande ko na biso misusu wana ba kundi bango vivant ba memi bango na morgue. Eza passe na mawa. Na mboka oyo batu baza sérieux. Jatini ngobila kwa ko démissionner. Yango na biso mwana Congo bima na distraction. Parce que na minute on est na bisa bino soki bo croire te bo pesa nga raison dans les jours à venir. Kinshasa déjà ils ont miné. Bande ko ba Kongomani bisika bozali nyonso bozana Businga, bozana Bunya, bozana Aru, bozana Ituri. Maman aussi a menacé na famille Tshisekedi. Oh to moni lelo na ndako maman aussi eza mutema mabe. O eza kindoki. Comment est-ce que besoin na ndako ya mutu na absence na ye? Bozoya ko buka sans pour autant ko avertir mutu. Et puis na mituni ba question soki maman aussi azalaki le lobo ngaki boyoka. Le ko mosusu ya sika. Mais biso to yebi bitumba o tozo bunda ngo pour la libération en mboka. Tozo bunda ngo pour que non lobby ata biso to moni bolamu te bana na biso bande ko na biso ba mona bolamu. Bon moni ndenge ba humilier bande ko na biso na France bande ko na biso ba malienne. Yango nazo cesser ko loba eloko te. Mboka mopaya ezaka mboka mopaya. Yango tozo bengisa bino bande ko na biso nyonso bisika bozali. Boza wapi na kolezi na Lubumbashi o nzamba pamboli bino. Bisika wana nyonso Lubumbashi na Mbandaka Makisangani. Botele mato cotiser $1. To cotiser ba mbongo awa boy. Pour les tiens Tshisekedi doit bomisa batu. Pour la candidature na ba $10 bo pesa. Mais bota le oyo boy. Chilombo. Traître. Jida ya mboka. Nenga kunyoko la peuple congolais. Nenga zui bomengo ba Kongomani apesi yango. Pourquoi? Parce que ba bisika ba kenda bisika oyo boy. Ba président africain, le quoi ba zanga mawa, bisika ba kenda okitsa bango pantalon Élysée. Ba konyoko la peuple congolais. Bande konyo so bozana dans besoin de soutenir biso na lobby botinde la biso ne fils que ta 5 drapeaux. Il y a France, na ya Belgique, so peut egozala même ya États-Unis botinde la biso. Biso mo to ebinini oto sana. Tozo senga parce que tozo na besoin to misamboka na biso na libération. Parce que o salemi na France ba ko soubela ndeko na biso ya moi aussi maman na biso rien n'empêche que non lobe ko za la soubeli burkinabé lobe ko za la congolais et puis comme ça parce que ba ko zo biso le ba makaki na bango numéro ezali wana plus 243 81 73 11 plus 243 81 73 11 702 wana ndoki komela résistant mobundeli ya mboka mwana mboka Bruno Mimbenga plus 243 81 73 11 700 toza nesika mosu biso tokobata mate tokoloba et puis tokobima ba manifestation pour na mboka na biso ba français ba bunda po bazala o bazala lelo ndenge moko pe biso ba Bruno Mimbenga na ba mama osia tokobunda po tozwa libération ya mboka na biso toza ba mandiate mais toyebisi bino mboka mopa eza mboka mopa tokomi na suka émission ya lelo Félix Tshisekedi na 601 jours. Mandat na Union africaine ici il bila 0. Na Congo a bila Félix c'est 0. Donc Félix ça na lisuma. Soki nzamba lingi to kuta na bino. Mais liboka pilipili. Ici là solo na mkono.